Chinois ya Karine Mokonzi nakanisa bolandi bien na radio ou bien na télévision ya Viva boyebi bien surtout ba o baza na Belgique na Lola boyoki très bien et ça vraiment très important modèle o bango balobeli mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonnette mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko elobami kaka lobi yango wana mbala moko nga na yeli bino yango. Bandeko réseaux sociaux oyo ezo mene toujours ezali Facebook o elandi YouTube. Misusu wana eza pe na importance ya makasi eza pe na succès nango. Neti Karine Mokonzi abandi na TikTok en tout cas eza lukuta te TikTok côté ba jeune eza na succès ya kosakana te po ezali facile à manipuler facile ya kosala ngo ndenge pe bamindele balobi. Menga soki na koloba na ba chinois ya Karine Mokonzi na ba téléspectateurs ezali nécessaire voire même obligation na bino tout le temps ko partageaka ba vidéo ya YouTube ya Karine Mokonzi même ya kala pe ko partageaka Facebook na ye ata kutu ba mindele balobaki te bino moko boyebi tina mokolo lelo YouTube na Facebook ezakaka likolo soki lelo Saratola azodondwa na kata Congo aniati bamisusu o bazawana bandeko basi pamba te azoleka na YouTube na kosi pe akosala musala na ye. Alors soki ese de Panama akomi koniata bamisusu na diaspora pamba te azali na YouTube azali kosala musala ne azape na Facebook na ye Saratola azape na Facebook na ye ba Facebook na bango na YouTube na bango yango ezo jouer makambo yango ezo tinda batu ba interesaka mingi na bango batu bacha bango ka yango wana Karine Mokonzi aza mama YouTube oyo aleki ye azate ça c'est vrai. Mais nakanisa eza toujours très important Karine Mokonzi YouTube na ye Facebook na ye e fonctionnaka na ndenge esengeli e fonctionnaka na ndenge moko ya kitoko po Karine Mokonzi ye apesaka biso deja mingi azopesa deja mingi yango wana eza penza nécessaire. Bien sûr, nazo répété ba même makambo. Mais nazo répété ngo pona masekite. Ba mindele ba lobi yango lobi ba confirmer. Tina mukola lelo réseaux sociaux numéro 1 oyo e dominaka partout eza na bato belé balandaka ngo eza toujours Facebook. Oyo elandi ezo dominer eza makasi ezali YouTube. Ba oye tikali misusu eza liye kaka na Facebook misusu eza kaka na C. TikTok ne eza pona ba jeune bana mike bele baza na kati na bana ya ba 12 ans na ya ba 10 ans bazo manipulango na facilité bazo sepela nango. Alors bandeko Karine Mokonzi esengeli toujours ba réseaux sociaux na ye wana ba chinois ba téléspectateurs
na bato oyo balingaka Karine Mokonzi. Partage eza nécessaire. Soko okei pa Lolo Beauté, okei pa Général Makoso, nakanisa ava banda même créole, souci na ye ezalaka te bino ba oyo bokoti, mais souci na ye ezalaka partage. Soki nakosi bokota lelo na basiti na bango, nakanisa ntango akoloba Général Makoso ntango akosenga bino partage. Soki azomona ezosalama te, abengi Mathieu mpo aninga kata na ye. Lolo Beauté soki atali alobi partage, aza na besoin 5000 partage. Soki bopartage te, ayebisi perroquet akati na ye. Parce que partage eza nécessaire, eza makasi, eza eloko monene. Mais na site ya la baronne, même na Facebook, ba partage et bandi kosenga makaka na kanisa na 2021 oyo. Naza sir na kosite. Mais basara tola, ba ese de Panama, ba makwakala, batu wana tu, bango ba yebi, fo ba sengaka partage tout le temps. Pa ya Karine Mokonzi partage, et komo senga makaka na 2021. Batu ba ye na ide wana na makambo wana na yebi ezabino la Chine. Ezabino batoyo bolinga Karine Mokonzi. Ezabino ba oyo bolandaka Karine Mokonzi. Karine Mokonzi tango abimisaka miziki. Bolobaka déjà bo partager. Bien sûr na lobby partage bani na 2021 koloba. Oui, mais ko partager banzemba Karine na 2020, oui. Bobandaki déjà ko partager. Mais bobanda ko salango uniquement na ba chanson ya Karine Mokonzi. Na makambo mosusu partage eza na tina te. Au contraire, bokomisaki yango kaka la Chine na Karine Mokonzi. Bato mosusu batala te bakota te. Mais eza bongo te. Avant bino bokoma ba chinois, bokoma ba téléspectateurs, mutu moko partageaki na Facebook yo moni yango. Mutu moko abetaki lisolo Karine yo landaki okenda kotala. Alors partageaka yo. Bato mosusu baza na droit bakoma ba chinois. Bato mosusu pe baza na droit balandaka mama YouTube bamona monene na ye bango moko na misu. Bien sûr bayebi yango tango batalaka kota bazozo. Bamisusu bayokaka yango na bakamarade na bango. Alors Karine Mokonzi azali na bisika ya bien, azali icône, aza supérieur ya bato wana nyonso. Basaratola ba ese de Panama bayebi ye. En plus bapesaki respect. Ata basali bipalanganza bayebi yende mutaza na ngwende. Mais ba chinois tango mama YouTube azosala, Facebook ezosala, YouTube ezosala. Po oyo eza na kata YouTube ya Karine Mokonzi eza ebele, eza mukete. Po Karine Mokonzi aza mutu moko te ayaka chaque jour kosala. Soki likambo ezali akosala. Soki etindi asala chaque jour akosala. Soki esengeli asala 3 fois par jour akosala. Soki esengeli asala te akosala te. Mais lokola aza mama YouTube aza icône. Oyo aza nango na kata YouTube ezali ebele. Pe na Facebook mikolo yo azobwakela biso ebele. Azobwaka pe ba image na ye. Alors naza sir bino pe bozali. Lokola bozali bokolakisa ngo nanu na baker. Chinois aza muta ba j'aime te. Bien sûr j'aime epekisami te. Mais chinois azali muta baker. Surtout tango moni elongi ya ye moko leader Karine Mokonzi ozana tina kutu te oponaka j'aime. Ata musapie tuti na j'aime. Yombala moko kende na ker.
kende na ker to bandela ata 10 fois. Tango moni atie boss, be sponsor na ye comme Abed Achour, atie Mimi, oyo azali copain ou bien copine ou bien mwasi ya Trésor Ngando. Mpala moko botie Ker, Trésor Ngando botie Ker. Ba video ya ba mère fashion ba poste wana. Mate ya mama Charlotte ba Ker. Do ba Ker ezalaka ebele. J'aime ipe boko botia. Mais le likambo moko oyo esengeli penza botia j'aime. Vous comprenez? Par exemple, Karine Mokonza posté, c'est la famille. Bokokocha oyo lingi. Ker, j'aime, même moutou rouge okokocha. Mais, non moutou rouge okocha te, soy Karine a commis c'est la famille. Okocha kaka j'aime na Ker, ou bien oseki. Et ça, vraiment nécessaire. Bandeko, YouTube, Facebook, et ça toujours na puissance koleka ba réseaux sociaux news. Même TikTok et ça na succès mikolo yo, et zali na se même Instagram, et ça na se ya ba tweet, et ça na se ya ba WhatsApp, ya biloko ebele, ya ba messenger. Yango wana YouTube et ça toujours likolo, Facebook et ça toujours likolo. Alors mama YouTube po na boye baye na misala salaka na oyaza Facebook na ye yango esala makambo ebele po na koyeba la baronne, po na kolanda la baronne, pe po na koyina la baronne. YouTube na ye ezape kosalama eza kokende toujours ndenge sengeli ou bien kutu eza kokende kitoko ya kitoko. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, tata et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katesana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, tata et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katesana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelengi ya combat, Congolais TV, vraiment, Ramon Lazana, chaîne de kitoko, ya boss na so JP Kiama, ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc on va se mettre au lazaki. Bu, ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.